Pasteur Vincent, est-ce que c'est important toujours ce qui me tabou il faut azala kaka délivrer. Tout ça on a battu ming ba samba l'autre, et l'autre que ma bon parce que baza délivrer té. Mon homme a une carte église azo bela masanga, azo la kindumba, azo le kobo, azo ta des autres églises, on dit que soit na ko kanga babinemi l'église et ça manque à délivrance. C'est un exemple à Moïse. Moïse est en Égypte. Moïse a contracté na Nzambe, na Nzela Nzete zopele, zosikate. Tant Moïse a zonga en Égypte, pas délivrer, pas d'Israël, a délivrer ba Yuda. Même Pharaon a remarqué que Moïse a na ba na kunaye. Na Moïse oya yé, a été quelque part à zongi, pas soana yé, bazaki Moïse mokote. Ndekomoko aza musicien monene. Moi, mon nom est Nkolo. Alors, na mona na mutu moko te. Oya leka na se ya croix. Azui délivrance, bon atikali mutu moko na kaso yebi. Donc, il faut changer contre la carte à mutu. Si on veut que sambela, attaque des églises, même à Ramabé Zakaka, mutu na minu mabé Zakaka tine. Azaka procéder. Il faut aller à la délivrance pour comme moi dans la dame. Mais si on veut mutu oume la vie chrétienne. Changement d'alité. Soit azo sambela mabe. Oui, il y a beaucoup de sambela mabe. Azako c'est la directive. Oyo nzamba zo pese tena nzela parole na ye. Devant ce koyate. Soit à tomber dans maboka pasteur ou benga maté. On va se faire ça kabatu. Yaka, au moment na ko sala boye, na ko sala boye. Soit à tomber dans muto oyo nzamba pesa ye makoki wana te. Donc, si tu es une église, tu vas aller te belé, bon, tu vas aller dans poison, le bloc, ma bé, un pasteur. Ce que vous voulez qu'on ait poison et du mélanzela, et nous n'avons pas béni que dans la poison. Mais maman béni, mon collègue le bosson, le ben, ma cambo batumi, ma zone, ma poison. Mais c'est notre massani. Bah, ça va tester. Et ça, l'église va me sauter. Bato mingi na kisa ça va zone, ma poison dans d'autres. Yangwana nzabe suraki ngai mutino surtout asomba mai na ye eza doctrine te mais mukolongo munusu ana mai na ye mai na ngate ye moko asombi aina ngo ngana bondeli kaka nzambe bamona befe bamona ki befe ni salamaki lo valo azaka même évangéliste mais mai wana esali musala. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami nikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango Oh na Vincent Makela. Bote na bino bandeko nyonso bomesana bongo kolanda chaîne na bino ya kitoko Ciel Ouvert TV eza bongo ya bino la servante de l'Éternel Maman Bénédicte Makela. Vraiment ça fait longtemps tous au monde en athée, mais on est ensemble par la grâce de Dieu. Vraiment les lots sur le monde na bino na CPL les lots na présenté sur cette émission Oyo. Vraiment to partager les sujet moko eza tellement makasi au biso presque nyonso tozala toujours na kati wana hein tolongoli mutu moko te biso tout se retrouve na kati ya problème oyo to partager sur la délivrance. Vraiment to partager on a mosali moko ya nzambe munene obotemaka obolinga lobaka tellement kitoko mingi. Avant tout na prêter nous mosali na nzambe on a un bilelo na plateau na ngai ce que na obima kitoko boende bozomo na ngai eza bongo na maboko ya talo hein ya Josué Liwanda Brown. Voilà Josué Brown ce qui na obima kitoko ko makasi ko leka na montage évangéliste Cédric Makela to pese ba merci belé to pese mbote pa pasteur Flam d'Angola.
vraiment na bada mosali na mosali nzambe o tozani na plateau awa o bolingaka mingi le pasteur Vincent Makela aki je reçois bonjour pasteur. Bonsoir et bonjour maman Bene Makela nzamba le kana pambola yo ça fait longtemps. Vraiment on est ensemble pasteur bonjour. Nga pe santé za malamu kaka yo mtolinga suko ya conseil d'émission te okima plateau comment on peut ça ba raisonner belé musala bana menabi ke botaki oui nous mona sakoli asa yebi jaba komba batazo ki mambango pour vous le paille. Donc c'est qui c'est Délice nzamba le kana pambola ye mwana kitoko bota mwana kitoko mwana mbinga munene de yo moto benga ge matos nzamba pambola ye nzamba pambola lo valable apambola je suis le ndabro apambola passer flamme apambola beba sur landa biso émission ya kitoko oyo tozo batina délivrance donc on peut terminer yo. Merci pour l'invitation no mama Bene nazali wana mitu nezali ayo bien ko sala ngai nzamba pambola encore une fois ma sœur bien-aimée. Merci beaucoup pasteur ça va tenir sur landa sur CLV TV babi que toza toujours wana toi na place OK tu toza toujours na musala nzambe donc yesu wana kanga biso singa na kingo donc yenda zana tia biso pelando ata biso ba kaka de na fungola ande mari misama loba donc abwaka toza toujours soto au mona na te peut-être ma préoccupation so mike mais par la grâce de Dieu toza toujours wana na kosenga la bande ko fait une émission bo s'abonner massivement na chaîne na bino CLV TV et heureusement par me belé pour s'abonner. Si on s'abonne, c'est vraiment kitoko, on s'abonne tellement bien ma case. Au quotidien, on s'abonne, on s'anaté, on partage l'émission. Donc, on va tenir nos liens et on va peut-être on continue partager. Bon, ça peut être s'abonner dans le compte TikTok tozanango et toujours capable ko sakola sango malamu s'abonner na compte TikTok na ngai au monde commis Bene Makela servante de Dieu Bene Makela voilà. Au s'abonner au côté pas pasteur Vincent au s'abonner ba commis pasteur Vincent Makela s'abonner bablom ba élément pe mingi to tsaka na TikTok ba délivrance mingi sala mara na église mingi ezoleka mingi na TikTok vraiment bobo sala vraiment te partager émission liker taba j'aime et on s'abisso bien l'autre partager la vidéo sur la délivrance. Wana na madana ko attaquer pasteur Vincent Makela pour y perdre mbanga trop. Pasteur Vincent Makela l'autre kabwana ba nzambe sur la délivrance mais avant tout to senga no prière pour les kamalam. Prière pasteur. Nkolo na commission posa nzambe merci. Pour nous relata susu monoko servante na yo mama Bene pour te partager na bana na yo ma solo na yo biso to tonga ko poto tongama. To tonga ko poto za la édifier. To tonga ko te poto pesa to kanda. Pamba te soki to tangi kombo na yo to tongi yo. Mutu moko azolanda biso azubo moyo. Tika te nzambo pesa biso mayele ko sala émission oyo pe bato bakolanda biso bazala pe édifier bato bazala victime makambo oyo Seigneur. Baluka pena bomo na bango délivrance ko ta pona lokumu na yo. Na pamboli ba cameraman, monteur, ba banso yo nzambe. Baza ko sunga po ete to comme la banda ko bato zana biso lo ngonkolo. Ndeko zalaka alpha omega banda na biso pe suka na biso na commune spasi à mona nzambe na bomoy. Amen. Amen. Vraiment to betelier sur maboko. Depuis qu'elle est là, eza vraiment chaud ma casse. Parce que Vincent Makela avant votre route la profondeur à sujet il faut que pas comprendre comme tout le belao. Pasteur Vincent délivrance et amis. Oui, maman Bene, merci beaucoup pour la motuna. Délivrance et ça le cola kokango lama. Kokango lama, yo ba bengi délivrance. Na ko le mona linga la pour toi comprendre ma Bene. Et ça le cola moto ça qui quelque part. Vous avez coincé quelque part. Ce que baye ba longoli au place où vous avez coincé na yango. Et place vous avez coincé na ngoto kangama ki na yango, ezaki place moko ya mabe. Bisque vous avez connu vie na yo et ça le passe. Eza ko pekisa yo ba makambo malamu esa mana bombo na yo mais ba longoli yo na place wana donc eza ba mutaye a délivrer yo na place wana ba bengaka délivrance donc o longola moto na esika moko songolo ya po mi balé de lo so ça maka ba longolo place moko songolo te mais eza de lo moko kota kati na yo
nanga bato nanga malamu et kota kati na yo parce que loko ne bandi ko nuire yo et bandi ko sala ba makambo kati na yo o ezali ya volonté na yo te sikoyo yo zala makasi ya ko bimisa eloko na te to ko longola eloko na te to likambo na te mais mutu moko azala makasi ya ko longola ngo aye alongoli eloko na kati na yo to likambo na kati na yo cela veut dire que a délivrer yo a délivrer ko na kati na yo pour énuire susute ya babe comme nango délivrance. Merci beaucoup. Je na ce que vous comprendre avant vraiment to ko ba na mission na biso na pesa bongo merci pe bambo tebele et pas ya papa Floribert na kati ya France wana na moni papa Flori na moni so évangéliste Edith Tisungu on a pesi bambo tebele na pesi merci bambo tebele ba bonne guérison et pas maman Sœur Nancy bambo tebele ba bonne guérison et puis maman Mati pe bambo tebele papa Anissé bambo tebele na pesi merci pe bambo tebele et pas vraiment grand prêtre Mangobo azama prêtre ya ba comédie so boyango ça mokino okotsa ete donc to boyi etikali bongo eza bo muto longola ngwate grand prêtre Mangobo bambote ebele na mama Fatou bambote bena libota mobimba ya Mangobo bambote na pesa bambote be pa mama Lisi Kansa kasa na France na pesa bambote bele na papa Antoine mobali na ye mobala libala na ye na pesi bambote pa bandeko nyonso bandeko langa nyonso ba bongo na France bana mama Lisi Kasa bambote bele na pesi mbote pe pa Coco Ping Pong Gabi et Yamba na Belgique na pesi bambote bele Iget Simao ba mbote. Pasteur Vincent, est-ce que c'est important toujours ce qui me tabou ni moté mais il faut azala kaka délivrer. Maman ben est servant de Dieu et c'est important. Mon tout ce qui a beaucoup de motifs me faut à la délivrer. Et ça, le col aux autres nangai, est-ce que papa Vincent, ils appellent important, ce monde en beauté même la ramabel. Mais ça, ils ont mélaté, moi, on a koufa. Tout le monde a pu la moki, a la vie chrétienne, donc a traîné pour passer par la délivrance, tu dois vivre une normale. Mais moi, tous hommes là, ça va dégâts. Ce qui m'a délivré, maman Bene, makambo, oh, yé, à ça, à la moki, à mon église. Oui. Alors, son église, tout le monde a battu ming, et l'autre, parce que Baza délivré. Il y a une carte église, à Zobela Masanga, à Sala Kindumba, à Zosala Kobo, à Zota des autres églises, à dire que soit Nako Kangababinemi l'église, et ça manque à délivrance. Oui, Moutoza délivré, bloc news au tout et le mot Katnaye. À ce qu'il y a dans mon livre, mot Katnaye, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, tout ça clair, pasteur. Cette délivrance, c'est apporter à nous la vie à moi. Aux chrétiens. Il y a apporter un changement. Changement dans notre vie. Ah bon, moi, Nico? Ah bon, moi, Nico? Au coup, tu m'as mabé sous Katnaye. Parce que Aza délivré. Parce que Maman Bene, ma bête sur ma bête au Sahara na Moukili. Et ça, mon lui, ma bête casse la mouche. Mon lui, ma bête au côté d'ailleurs, de mon temps, ça, il va la boyer. Au côté, ça m'emballe là. Et ça, mon lui, ma bête. Mon lui, ma bête au côté d'ailleurs, de au Sahara, mon bal no boyer. M'bal no ko sakayo. Et ça, mon lui, ma bête. Mon lui, ma bête au côté d'Amouta Ibaka. Afinga Rabatu. Aïna Rabatu. Ato Sakamalobanza Bete. Et ça, vous ma bête. Mais si nous sommes délivrés dans mon livre, Oyo, au moment où Oyo, à Tikali Ganzambe Katnaye, Moutako Moutmalamu, avant que ça n'a pas c'est pour ça qu'Anzam. Vraiment, ça n'a pas délivré, c'est pour ta Malam Katnamou. Papa, je vais sortir de délivrance, vraiment, et les Kanaka. Na bateau, on a fait le banjo, il y a bandi, il y a bateau, bateau bino boya mabasani na Nzambe, bateau de délivrance, c'est le délivrance, c'est les Kanabas sortis. Et il faut quoi il faut qu'à au moins la manifestation, tout délivrance c'est le carnet. Mais comme tu as comme tout ce que tu as posé la question là, la quoi n'a pas été. C'est que la délivré, mais comment tu as fait la question? C'est quoi est synonyme à délivrance? Mais plus la question, tout le monde ma question, quoi il doit délivrer? Délivrance, c'est comme ça la marabasson qui ça. Délivrance, il y a Kimia et Zalaka. Basambeli pour la moutou. Mutakangola minaye a occupé le côté. A occupé le côté. Ma mesa ka denga mona bakisite. Ba ko bisa mutaza malade ba ko bisa mutukisi. Kisi msomo omona et c'est que le matissio sous malade. Et dérange sous ma casse. Mais kisi mso ça ça be fait secondaire té. Bon mais donc mona ka changer baniko ya. Deux ans denga moko. Devant sous ce zali batem tu parole, nzambe moka délivrer mais c'est manifester pena geste mo côté. Au moins, nous avons à Kangolabi, à Zongi Moutou,
malamu akomi makambo ekomi malamu. Deuxième chose, la délivrance, c'est une délivrance spectaculaire. Bonne pour la moutou, on a une manifestation. Et ça, la mouta va dire que tout cas, mouta va quoi, mouta sauter, mouta gangi. Et ça, délivrance, moussou peut s'arranger quoi là. Délivrance, c'est moussou. Et ça, délivrance, c'est ça la maca. Au fil du temps, mouta sali, à ça quoi une église. Donc, tu as ça comme malam. Nous avons délivré malembe. Tout le monde a commis délivré. Bloc de Katinaye et Longwe. Mouta Sikolami, Nangolo Yankolo. Et ça, c'est comme Takoya à Bamba Bakunate. Et ça, bon, comprendre que mon seul n'entend pas comment me sima. C'est que mon moutou, a outé na mokili. Abandé ko langa mosanga. Azala ki na Tindumba, azala ki na Makamabe, azo sambela. Azo te mérite toujours quand ma cambouane c'est que ça délivrer. Ça délivrer. Ça délivrer. Parce que elles ont tenu na makambouana et ça milimu mabe. Donc milimu bango bimité et ça kakati na ye. Ça mama bene. Oui Apollo oya akoma lokola exemple tolandaka. À part Jésus Christ. Pour la zéro mabe. Pour la zaki assassin. À part qui a assassiné Apollo. Alors, sur la carte de la science, à ma belle. Nous avons pas de Paul pour s'arrêter. Mais tant que Paul a coûté de Jésus-Christ, Milimona et Bimi Katinaye, mais quand les Katinais ont été dans la mabe, et quoi, Paul a totalement changé à une autre personne. Toujours ce exemple à Moïse. Moïse est en Égypte. Maintenant, Moïse a coûté qui n'a Nzambe, Nanzela, Nzete, Zopele, Zosikate. Tant que Moïse a joué en Égypte. Pas d'Israël, pas de Juda. Même Pharaon a remarqué que Moïse a été dans le pays. Moïse a été quelque part à Zongi, face à Naye, à Moïse mon côté. Changement Zalaki. Je remarque que Paul, à Zalaki Saoul, mais comme Paul. Donc, des gens qui ont été sur la même personne. Quelque chose qui n'a Katabo Monaye. Mais comment aza musicien monene. Moi monene encore. Alors baki na mona na mutu moko te. O le kana se ya croix. Ensuite délivrance, bon atikali mutu moko na kaso yebi. Donc il faut changer contre la kata mutu. Somo mutu zo sambela. Attaque de l'église. Même Ramabe Zakaka, mutu na minu mabe Zakaka katine. Azaka procéder. Il faut aller à la délivrance pour comme moi dans la dame. Voilà. Papa, je vais te dire que toi, sur ta délivrance, mais il y a moi, peut-être qu'il mange encore l'église, mais il y a qui a évité. L'ancien l'évangéliste, c'est celui qui a fait la tente de Dieu là-bas. Alexandre, voilà. C'est qu'il mange, il faut s'abonner à la petite chose, qui m'a emmené les zones de Kafuna. Parce que dans sa matière là, image naïe, j'ai un document à faire ça contre TikTok, attaque à un mot. Et bien, on a compte à pasteur Vincent. Et puis à partir du moment où de comment on landa délivrance pasteur reçoit ça dans le téléphone. Alors ça dans le téléphone à peu près à moi dans mon cas de demande de quoi la vana qui n'a quitté à ce temps on dit le remonter bimi katinaye. Mais dit que ce qu'on reconnaît par moi. Oui. Bimi katinaye et puis ça il y a dimanche l'église à pasteur Vincent pour la Kolobango, l'église au pasteur Vincent Kamba pour la Kolobango. Il y a un autre l'homme valable Alex Amon Mouké ba image wana pasteur Vincent. Tu sais que ma soeur a délivré, c'est que mon téléphone, tu me dis, il y a un endroit où tu sais que l'on aurait dû mettre le téléphone et petit. Et ça qui n'en est. Voilà les hommes qui ont Nzambe maman. Les hommes qui ont Nzambe na moto à lata. Et je te dis que Nzambe lata pasteur Vincent. Pour la bonne moto, on a dit ça la moto. Oui, na zo délivrer moto mosusu, il y a Zolanda. Je crois que c'est là qu'on peut faire la serre Rachel. Une serre Rachel. La PC moto mingi skata. Il y a Zolanda à partir de commune à Sanalemba. Quand les amis de chaîne à bissoté, chaîne de comment quoi soit bah image la bissoté frauduleusement, à soit frauduleusement, même si tu as tenu les guerres, pour azo ça la propagande encore le Yesu. Bon alors c'est la zone d'Ango, mbala moko tanzo tala boye, abulga kanguya Nzambe. Et puis le téléphone est bétillé. Et le mose katinaye et le ouais. Je crois que vous sola qui naïe. À chaque fois ma kamasa on a d'autres. Donc et zangaïté maman bene pour mi comme ça que nazali puissant na te nazanga ka mutu mais nzambe nem ta latangai a comme ça dans ma dimension wana voilà au 5 batele mango ce que ba ko tango e ko sa malamu po ba tata la pa maman bene
tosenga na évoluer de Cédric Makela atira biso élément wana. Frère moko a posté une vidéo et la bande suivre vidéo un garçon moko azaki na Kindoki mwana moke et tant basambeleli ya kwe maintenant pasteur Vincent simbi mwana ndo sambeleli ndati maboko na écran abi mutu nyonso toza bloqué azwa délivrance na Congo nyonso eza vidéo ya 2023. Mais là, quand on gagne la manifestation. Et après, c'est là le moment, chef. La vidéo. Amen. N'a-t-il pas un écran? N'a-t-il pas manifestation? Cela veut dire que, avec ma sensation, oui. Et là, on va pimer quand il a eu. Oui. On est retourné d'accord sur mon moment. Alors, il y a la ligne. Alors, la vidéo, il y a 2023. 2023. On a mis à plus. En plus, les équipes frères membres de Pénéé. Les équipes frères membres de Pénéé, il n'y a pas de partie à tirer. Donc, il y a une image qui est en haut. Il y a une image de Bisson. Merci. Non, merci, c'est la chaise. Après la manifestation, on a YouTube, on a moni sur l'émission au pasteur Asaki, on a son numéro, on a tozongi na plateau na biso tomoni élément oyo eleki yango tozosenga na bino toujours bon s'abonner kota la compte TikTok s'abonner misala bino enesalama na kati pasteur Vincent Makela tomoni ndeko wana à partir ya téléphone asentir eloko moko ebimi na téléphone ebeti ye to bakeye pas passer la délivrance à partir ya téléphone. Ah oui, eza possible, eza possible, eza nzamba souverain mama, nzamba souverain. Nzamba asalaka lolenge oyo biso toko calculer te pe lolenge oyo biso toyi kososola te netinga na ebe teke ndeko moko azotala na TikTok na eba yango te mpo naza nzambe te nakasi ndeko wana ye moko mutu asantaki eloko wana azoi conviction aya me ngai na yo toyebaki eloko te nzambe asali na souveraineté na ye asali na ndenge na ye komone kumama yango wana tosalaka nzambe bacalcule te onga na moni po na ngai il faut le kaboye ekende boye formule oyo nzamba zo sala mabene po ndeko na zwa mwana ndeko msusu wana atangolama ndeko msusu wana za la beni ndeko msusu wana makamine samba na vina ye ngano to yebite nzamba asala nda yebi ayebi ndenge nini ko sala po ndeko wana zwa bieno na makamuna ye. C'est très important mama beni mama za koloba. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela. Na tout le monde question moko ya momuke parce que pendant que vous délivrez bateau parmi les cas beaucoup de gens ba kani ne sera difficile makas pour nous devons to bito oui opena ka oyo na koki yango te c'est tellement difficile ça kani Cas difficile ça la raté. C'est pas encore cas difficile ça la raté. Sur le manzambe mutu a sepeli na délivrance de salama alingi a utilisé délivrance de salama attaque ata mutangaza na dimension nini ata mutangaza soki ndenge nini lukutana ye non so témoigne mon mama bene nakana kotia na kaluka nakana kotia na kaluka ne peut pas para wenge musique eza ko pela ko sakana te ero bazo tozali kolo moko ya bato aza ko sala ba makamba wenge nakaba to sosola azo sala ba makamba wenge wana azaki mwana kaluka aye ko na l'église oyo nazaki ko teya ngana bengi taka aye wana fa azepe okata suki makasi metama yaki et comme la délivrance nana tombo loboko na ngai na bandi ko bondela mole mwanza maboko sinde kwana ori ayeki pamba na kwamfute ba mama bene so makambo salama na nzoto ndeko wana okondi mango te azo ko poussa la pembe na ngai atena ya 2 mètres te
soka comme ka pele de metranga a pumbwe kuna ba de ba reconnaître que azala ka mutu mabe ne lobi na ngolo ko zaki séminaire a témoignage na ngai ay ko témoigner ngo na ba basalaka na ba kisa pesa ka ba groupe ba musical pour y banaka donc nzamba za souverain nzamba salaka situation moko ya difficile et pas ya nzambe ezate nzambe mutakabola mai lokola océan mambo mon océan mais kola kabola ngona bité et loko déjà pratiquement impossible et ko iko sala maté mais kola kabola mama yeso atambola nikola mai net fleuve soko océan mais ça tambola nikola pas au sindate Père de Pierre, il y a qu'à Pierre, il y a beaucoup de temps à l'école. Et pas y a un temps, mais les difficile zaté. Il y a des allées tout puissants, il y a un salanioso, oh il y a l'ingé salama, maman bene, et que salama, n'a combo na yes. Donc c'est un abino toujours beau s'abonner le sous-sous. Bah les belés na chaîne n'abino ciel ouvert TV. Donc comment qui est vraiment la sous qui émission na biso lelo, on a bateau bazala bakaya délivrance, il y a ba délivrance passer avant ça makela. Kaza likamote me dérange kaye. Nous avons un problème, le problème songolo, azoye bati mena sambe laka. Ndeni problème oyo. Et so ou menera nzoto nangai. Pour passer ça auto balanto siko wawa. Ceux qui montent bon li motiva directement il faut déjà délivré. Oui, faut déjà affranchi. Mais pasteur Vincent, même tout monde na qui mo pagane. Nazo botate. Mais na yé na vie chrétienne, na botakate. Et ça peut permettre la délivrance tout comment. Oui. Oui. Comment t'appelles tes moussus soupes à la délivrance? T'es à l'examen au cas d'Anzambe. Oui, nous avons passé à la bâton, na bango babala, te babota, te bazali. Na Bible, ça. Quand certains sont à balita, zobota, te zaka bili mabe. Te. Bamsu sunta, batia pe na mukili basa elaye, babala, te babota, te bazali. Nando, mais pas passer par le mélange. Oui. Na bana ko si mambo te. Na une vie chrétienne, na une vie chrétienne. Na l'air qui me pardonne aussi mambo te na mando vivre ba blocage et puis ton la vie chrétienne toujours quand aussi mambo te est-ce que vie chrétienne vie facilité ndé kuno mona mon kilem suppose donc c'est tellement compliqué on qui ko digérer on est pasteur maman belle ba délivrance et ça va sortir belé ozokanga nzambe ba ki pe ko bloquer yo pour na mokilo se pela rater mais nzambe fungola ben pe ko se pela mais pas bloquer yo balate ezali ba ko bloquer matrice na yo o bali mozo botate ba ko bloquer yo mobali ba kamata poche no ba mémoire na deuxième monde ba kunda yango o ko jamais ko simba bamboko na vie na yo ba so maboko na yo ba tiango makala mwindu jamais ki ko sala activité et marché ozomona donc balongolo ba makambo be na vie ba bloquer na vie na yo o ko sepela kate atandenge nini o ko sepela te ezali makono ba kanganga ba singa balato ba chaussette ya botutu ezali mama bene ba sanzo to ba la sac ya mundu penza ezali et ça va délivrance mais ce comme muta ou na vie chrétienne changement ezali te soit azo sambela mabe oui yemo azo sambela mabe azako c'est la directive oyo nzamba zo pesa tena nzela parole na ye délivrance ko yate soit atomé na maboka pasteur ou benga maté o ba sepelisa kabatu yaka okomona ko sala boye soit atomé na muto oyo nzambe apesa ye makoki wana te on a délivré te maman bo seli que dimanche passé nzambe insra kinga ke to so les blocs mingi na mboka ça va poison. Oui pasteur to yana sujet wana. OK. Na ngaki na tuno pe motuna ngombala mapoto ke noki na kosukisa. Pasteur metoto moni yo na église na yo osengi batu nyonso baya na bamai. Baya na bamai bamela po bazolia bloc mabe, bazolia ba poison, bazolia pasteur Vincent. Ata yo moko. Donc biso tu na église wana to eto yake belé bongo, batu bazolia ba poison, ba bloc mabe, ya pasteur. Ce que vous voulez dire, poison et bimelanzela ni. Et nous n'avons pas besoin de faire la poison. Mais maman bene. Mon collègue le bosson, on a bien marqué battu, il va faire la poison. Mais c'est notre massani. Bah ça va tester. Et ça l'église va sauter. Bato mingi na qui ça va faire la poison dans d'autres. Mon poison va tchéli bango, tu mon poison aux autres. Mais bien on va tozolia. Ah.
Oui. Bon, on nazo balika masolo mama beni. Tala ndenge bato zo kufa na mboka na biso. Bazo kufa na biloko misata. Ba crise. Ba malaise. Tala ba malade mo compliqué. Yo oza kinoise na ko sate. Mutaseli ka crise mukeka boye. Aseli ka crise akufi. Mutalala ka bo akufi. Na sa pongi. Mutu azotambola ka basali crise akufi. Bon la muki asali crise akufi. Parce que batoza na ba poison na banzoto. Et Dieu m'a révélé ça. Nous avons dit protéger à Yobana. Quand il y a eu bon balanga ko na yiti. Oh, on va faire la pratique on a auto ma ito comme. Bon ce qui mutalanda ngai. Mais qui peine a été. Pour tout le monde soit le corps aventurier. À qui peine été. À mon ça aventure. Ah, et tali. Ngai nzamba pesa une révélation, apesa un message. Nazolo ba oyo mu continent nga tindinga na sala. Na bela pas que ça va tester. Yo za moko ya ba témoin. Donc témoigner ngo na émission na yo. Que ba toke ça va tester. Ba bimoni ke ba za ba poison na nzoto. Moi na moko ya mwasi atokufuna mbanda yi. Abalaka ye mais alors on va l'église comme ko sala ba pa mususu. Yo yebi. Ba to ko nambane kaka dimension. Yo yebi mama beni. To bon sota na kombo. Aye l'église bana zobela. Aye mukolonga na yambaka. Na bi mbana za na poisson na nzoto. Mais mobali wana aza place na sambelaka. Parce que na mona ki angote. Amoneka kazobela ba pese bakisi azobika te. Nefse na bi okende aza na poisson na nzoto. Yo yebi akende ki bakeno c'est test ba mona ini. Ba mona poisson te. Ba mona poisson. Aye na biloko na bakisi mbana na ye mercredi mususu. Papa sala quelque chose na besoin déjà trop tard. Mobali aza sous la bombe imolaité. Akufite, akufaki. Mama, so kutana mosala nzamba solo kumisa nzamba. Obela nzamba zoko utiliser. Mosala nzamba solo aza nzamba muke. Tuna ba papa idi, bazo atasu ba problème musika kuna poto. Bana ba bengi papa, na pesa mo kaba directive, on m'appelle kamoko ju solution. Eh, ya mwana nzamba sura kingai. Mutino surtout asomba mai na ye. Eza doctrine te. Mais mukolongo munusu ana mai na ye. Mai na ngate ye moko asombi. Aina yango ngana bondeli kaka nzambe ba mona befe ba mona ki befe ni salamaki lo valo azaka même évangéliste mais mai wana esale musala ba mona ki lobi na kwa ki l'église te yamba ye tuna website yo ba tumba leki ba poisson bibi na ba diarrhée et bibi na kosanza et bibi na masuba tout ça bani ba tanza ba nza ba comme délivrer parce que ko ba ki protéger ayo bana mabe koti mais protéger ayo bana. Moïse a libéré le peuple juif. A libéré le peuple juif, a libéré qui n'a pas égyptien. Nous avons dit que nous avons dit merci beaucoup, pasteur Vincent Makela. Bon, tout le monde est très compliqué. Tout le monde qui n'a pas chiqué. Mais beaucoup de pasteurs Vincent, tout le monde a quand même des amasses à la radio. Ils sont des témoins, autres qui sont internet, qui sont des témoins oculaires. Tout le monde a quand même des makamenge les canetonga. Vraiment, pasteur, c'est la grâce wana. Il faut reconnaître que mutaza na poison, mutaza na nini, combo ya mutu, osala ndeni po au monango. Na mukuse papa. Soko bina sala ndenge nini, wana komi sikola makasi nanga. Loba nzambe kana sala ndenge nini. Voilà, nzambe kana sala ndenge po vraiment tout le monde a un mingi, c'est que mutaza na poison. Pasteur au moins à l'hôpital et ils ont dit matin que mutuana na poison mais tout le monde mutuana pas non au moins détecter que mutuana na poison et ça mandeni oui ngana kana l'hôpital à Kram na ko tamta sobela bazote ba mai ba nini mutazobika te nzambe singa bi dans 3 jours mutako kufa toucher ba poison de betinga na nzo na ibo bima awa mutaza na poison ba kepe ba ke ko sala test ba nini ana poison et puis ba traiter pe mutabi. Donc, quand on a dit au salaire ndenge nini, maman, nzambe utilizanga po na respectera ba principe ya nzambe. Yo saka me pembe na ngai, osabu toki ko témoigner ndenge na vivaka. Na saka na camarade te. Na tambola kate. Na liaka biliali ya te. Na sala ka masumu te. Tasu ba tokotsa te. Na pesha ka penza te. Oh, nzamba bilanga na sala
na salaka ateza difficile soko alobaki na ngai kabela mutu songolo saleboy na salaka yo za peme nango yebi soko bi na ngai lala na lali soko bi na ngai telema na telami soko bi na ngai vanda na vandi soko bi na ngai sauter na sauter donc na tosaka nzambe au mot yango moni nzambe amonaka nazali parmi ya ba serviteur fidèle moi apimelanga baba apimelanga richesse na ye ya makambo ya salaka apimelanga ngo te. Merci beaucoup pasteur Vincent pesi biso moko ya ba principe oyo azalaka nango donc biso tout en okoma aussi ba principe on a pour tout ko mape au monde na pe ba poison et vraiment malamu pasteur Vincent makete comme mana suka ya émission évangéliste c'était makela otila biso ko pendant que tozolo ba tozolo bela nini wana si joana o wana mama bene ngana ningi penza oleke biso tolo ba ya tiango atia bla ba 3 mois na ndena bonne pour la mai ba mai wana pe be feni sali. C'est très important. Ok. Bon, on va le na prononciation. Évangéliste, c'est-à-dire que Makela, aussi élément, tu sais qu'il aimait pas notre. Pour ça, peut moulaïté. Je prolonge ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prolonge ta vie au nom de Jésus. Amen. Na yesi mo mono moulaï na tombo na Yesu. Amen. Alléluia. Moni mo ba crise. Ya okufa na ba crise. Na ma malaise. Ils ont dominé au nom de Jésus-Christ. Na lobi ils ont dominé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mon pépé ya ba maladie à ma paix. Ouais, ça dit qu'on y a fait la soyo. Pour bien sa vie na yo. On ça regarde ba malaise na zoto. Alléluia. Na zoto le belango au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazotere melango au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazotere melango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moli mwa bibela bela. Yes. Kobela kapamba pamba. Alléluia. Kobana pasi ya makolo. Kilo nazoto bobima. Tozo neutraliser ango na kombo na Yesu. Amen. Tozo neutraliser ango na kombo na Yesu. Amen. Maladie en vous. Nalobi maladie ya mvutuma. Ba mikrobo sana yango. Meza batu mandoki batu batiango. Bata mabe batu batiango. Na ba mikrobe zali normal. Mayo tokomela. Nguya ya Nzambe. Oyo to yoka l'église. Oyo sale ya misa l'église. Mai ezali symbole ya purification. Amen. Et peto la yo na ba microbe nyonso na komba na Yesu. Amen. Et ba microbe nyonso na komba na Yesu. Amen. Et ba komba nyonso na komba na Yesu. Amen. Alléluia. Soki mutazandoki. Mayo tozomela. Et neutraliser puissance qui ndoki au nom de Jésus. Amen. Kindoki ya mutwane sila na kombo la Yesu. Amen. Mai ezali symbole ya force, ya purification. Amen. Mai epeto laka. Amen. Mai comme ça comme tout propre. Amen. Okoma propre na nzoto pe na molimo na kombo la Yesu. Amen. Ola ta propriété na nzoto pe na molimo na kombo la Yesu. Amen. Allez, tombe la main au licolo. Assemblée pour la route. Seigneur, na bonne li pour la main au. Maï oyo Nzambe. Eza maï oyo bat sombi bango moko. Batu ne batauna melaki pour otekela batu. Mais mutasala maï ezayo. Mutu mutasala makoto ko fabriquer maï. Soki mutaza alembi. Mutasale musala. Elo mesase na kaboenda na maï. Maï ezali ko symboliser restauration. Ezo symboliser ravitaillement. Maï oyo Nzambe restaurer mo boina bango. Et puis sa stabilité na santé. Et le mola toute ta maladie. Et le mola bobela nyonso. Toute ta bolembu. Tout ta microbe. Et le nom de Jésus.
tango komela mai ndamba mai oyo nyonso kokuta na nzoto na yo ebimisa kona nzela masuba na kombo na Yesu. Na béni de mayo na kombo na Yesu. Bon mais nango elongola ma poison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bon ça ma reine. Amen. Et bon ça va mi sopono sur ça malade. Amen. Et bon ça bon moi si na yo. Amen. Ki mo bali na yo. Amen. Elongola ma constipation. Amen. Et donc ça me sorte normal. Amen. Et renforcer ma titre dans notre rayon. Amen. On commence à bon piquer qui n'a pas connu dans notre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez quoi? Bunana ye akolemba ye moko mamaladi mingi ezaka molimo mabe. tozongi na plateau parce que baketi komema na suka ya émission na biso ya lelo sujet eza tellement molai bolanda baelema soki esepeli so obenga mosali na nzambe benga ye numéro na eza toujours ka na liboso ya ekran na biso wana okoki mpe kozwa yango na nzela ya monoko na ye moko te yo émission yo nde moto okopesa émission nango nanino te nga naza yanga présentatrice donc yo pesa banuméro na yo moi deux personnes bambote osala bien tosukisi émission na mama beno eza pressé non tosali de baminute ebele bon baminute koto yango bosangisaka na yango baminute numéro na ngai yango yo plus 243 81 81 44 131 neti solo mina malamu plus 243 81 81 44 131 naza nganga te mais naza mosali ya nzambe etilisaka quelque soit baproblème na yo oza na yango benga nakosunga yo tokosala liboso partage na relation nzambe oyo aetilisaka ngai oyo abikisaka soki ondimi nzambe bamakambo mona kati ya banini wana nzambe mpe akosala yo quelque soit kani oza nango nzambe akosala yo voilà nakomi na ngai na suka mama napesa bango te napesa bango te pa ya mwana na ngai Esther mabengele diamant noir nzambe apambole na Angleterre nzambe apambola Patricia Anita nzambe apambola sœur Arlette na États-Unis napesi Sylvie Kigalu mwana oyo te nzambe apambola ye napesi Moïse Magrace bangote na bino oui napesi Job Bolibanda mosali na nzambe apambolo napesi frère Liévin na mama Gigi bambote belé frère Liévin mama Gigi nzambe apambola bango tolela bino fort ok na bosente kopesa bambote mingi frère Cédric malgré tout mikolo ozokipe supe na te nzambe apambola ye napesi mbote mingi passer Mimito Maduda nzambe apambola mbane frère Yava nzambe vraiment apambola bango napesi mbote pa ya Nzeza Expérience siskale motema mobana kulutu nzamba pambola mwasi na mama Brigitte sans oublier mama Brigitte Mpangi na France nzambe apambola ye igetima opeseke déjà baye opesi mbote ngana opesa bango mbote te po basi bazwaki za bamangobo bapolisi di bosi bozwaki déjà nzambe apambola bino napesi mbote mingi pa banonga na bota bango nyonso tu nzambe apambola bango mbote pa Marcelo bokilo na ngai na bokilo nzamba pambola ye pe na ba so balande mission oyo ba benga vraiment ba vous a jamais dessus nzambe akoleka na kosunga bino à travers son serviteur le patriarche Vincent Onazali na pese mbote mingi et pas na yo mama Bene moto ambenga mama Bene makela mon œuvre d'art nzambe leka na pambola yo et na succès pas passer flamme d'Angola mutuna yo bambote la bino ebele vraiment bébé nangai que j'aime beaucoup ma prémisse précieuse makela na pesi mbote ebele pa ya bébé mon bébé chéri Délice Yambuji
matos na ngai napesi mbote epai ya Bellevue Makela mbote epai ya Bene Chipatoka mbote epai ya Grace mbote epai ya Caleb mbote epai ya Fils mbote epai ya Barachi mbote epai ya Exaucé mbote poto nyonso bandaka biso mbote epai ya Gisèle Mboyo ma chérie napesi bambote ebele yo bandaka biso mingi la longue jambe na ngai napesi bambote ebele mbote mpe mpe équipe nyonso ya Ciel Vert TV moto continue toujours toza toujours mutu kasi mutu te toza toujours mosala nzambe la biso moto comme la suite ya émission to moi na numéro ko ya sima bo s'abonner massivement merci beaucoup ciao Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert